Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, izaleli wana, na bondelio na fukamiye, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, izaleli wana, gommer, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber. Bon bomoni touti kopanda matanga makambo yaka makambo esilaka ezala teke so ozwi makambo komiti mikono so makambo touti koperdre mama munene awakei mais makambo mpona yango esuki wana te tozongela vie normale. Masasi elombe kokodioko mama na bino aoti kokende kotika biso mbala suka libela oyeba ke tango ya kei bamama mosusu batikali awa bazali bamama mibale oyo monzele na bolingo bazala mama na bino nalingi te nayoka différence wana oyo mama na biso asakende toso na mama moko awa te nalingi koyoka yango te bon respecter bango bango balinga bino nde bolingi bango différence ezala ta mbala moko te mama atindi yo okei so problème ezali expliquer mama nalingi te badiscusie ezala bino mpe bamama mibale oyo bana misato batikali awa baza différent na ya zanga te nalingi te ezala o bana wana nabota bango te baliaki te bona boye soki mwana otindi ya boyi yebaka aza mwana yo eza te mpo obota ye to o so mwana yo boti otindi aboyi eza problème te aza mwana moke mais so mwana yo boti te aboyi kokende ekomi problème aya mpo na bota yo te mpo mwana ngai aza mwana yo te nangi koyoka balangage wana te awa considéré mwana nyonso lokola mwana moke j'espère que boyoki nga bien bino mpe bana mibali lokola bosi kokoli awa bosi kokomi deja ba grand garçon vie ezalaka bongo bato babotama bakendaka mais oyeba kozwa baresponsabilité na bino ozololanga bien moto na moto abakasaki mwana mobali azwa baresponsabilité na babali na babali nano te bayebake vie moto nde moto akumbaka vie ekumbaka motu te ozololanga bien notalani natala yo mpona nini nazoyoka conseil ozopesa kwedi me mobali nyonso azalaka na kati ya ndako soki likambo likoyeli il faut aluka place likambo euti likambo oyo ekutuka koya eza moke te moto akufi akei kaka boye okotala te okoyeba te liwe euti wapi komituna te il faut koluka place liwe ekoteli biso tuna nzambe ndenge nini mama ya nzambe eza ya nzambe nzambe abomaka moto aza na mwana moke boye te nzambe azwaka moto soki asakoli bamikolo kutu bakufi te kaka ye il faut kotala malamu okozokamusanga mpenza yango liwango ntango eyaka okomona kutu bebe ya bebe abotami na maternité lelo aza ta na lisumu te mais soki nzambe alobaki akovanda mokili te azongisaka molimo mpo tomona kaka mingi ke mokolo mwana moke mpaka moto nyonso kaliwo eza mpona moto nyonso eza eponaka te ke oyo aza nanu jeune oyo aza mobange bien sûr eza mokolo ne kokaki kokende koluka tolo aluka liwa epai ekoti na ndako namoni epai akomebukela te nazokama kutu oyambeli yango wapi mpo ngai nalobi na yo te ngai ezosalanga mpasi naza mpe nanu mwana moke mpo nazomona ke lobi lokola ezalaki turu ya mama na bango ta mosusu ekozala turu na ngai mpe naza mama moboti ezosalanga mpasi ndenge bano bazotikala boye lobi ekoya lisusu lokola liwango bisiko bozoloba ke ezwaka mwana moke donc mwana moke ngai ekoya kozwa nalobi ezwaka bato nyonso ela mwana moke eza ngaso nazozongiso eliano mpona ye malamu tozosolola mabe nini onga na yo kutu okoregrete ni okoregrete eloko moko te nakosala nini par contre ngai naza na susi wana mpona nini mpona bato tozotika yango naye bolingo okanaki nga oloba ngai naa na susi te sasiko yo mutu lokola yo bota soki lelo yo okufi nde bakunola mwana kasi te ekomi nzembo eloko nini ozoyoka ekomi nzembo eloko nini boye
Si ma tour na ngai ya. Nga pe na lobaki na yo. Non na lobi no eza tour. Nga pe na lobaki na yo. Donc conseil na pesi bino eza. Na lobi na mobile na biso na na lobi na yo te. Oh nyonso kodi yo mzo lukiango oza na mapango ebele lokola bazomona ke ndako oyo liwo eza na kati awa yo mpe kamata bimisa ekende otiela ndako mosunga natikala kovana yo nde okende na ndako mosusu ngai nakende naponga mombu nasalelaka bino mbongo ale boye kokuta yango sikoyo nga nabima nakende biso nyonso toyali kokuta oyi koka makeli awa te yo moto okobanga le conseil c'est pas pour discuter ici oui nyonso yo moto oluki yango na luki yango nini napesi bino conseil boswana kundola kundola excellent oui bon c'est bon madame moi bien oh sene oyo mokolo Poste Mobimbo. excellence Alors, cher ami, comment ça va? Il paraît que beaucoup me repensent à monter quand on a mis tout Kakaboy 3 fois. Ça, c'est vous pensez à la Trinité de Dieu? Merci, merci. ndeni mama Tout ça, madame? boye na ye Oui, il y a une semaine, Kakabana va pratiquer. bana batikali Mais pas si n'a pas mon gars. Soki na bimisi nyonso awa oya koloba soki nini bokosani boma biso kutomoni oyo tosepeli yo nzele maboli soki ezalaka ntango ya kala mbele makambo oyo alobi mbe nakokoya boye te ndenge nazoya oyebi ngai bien enfance na biso na mobali na bino ebanda kala nakokoya boye te kolo ngulu me na ye ndenge bomoni nga kaka ndenge toye mokili bebi okomela nini papa mama boli oyo boza nango bopesaka non semaine nga mpe nakena kosalela te eloko ya moke omela nango mwana merci déjà merci alors boni kuna epaozalaki bien nayebi kotamboli bamboka ebele Thaïlande nayikolaki yango na classe tangaki na classe Thaïlande namoni yango machine namoni yango oui c'est vrai omoni 77 carte postale na yo nazwaki yango na Thaïlande nafeki yo na Thaïlande bon sikoyo nayo koma na Londres nazalaki na Londres yo oye mpe nakutanaki na Londres voilà voyage na yo nakati bafere na yo biso tolingi na restaurant mon cher eza kaka restaurant oui restaurant mama pasa jeli kaka mama pasa heureux c'est que moi c'est un gentil awa comme je vous avais dit mokolo wana c'est l'unique endroit où on peut trouver les mets zaïrois mais c'est vrai tu sais ce qui m'a plu c'était ça donc toluki malituma ezali tout Angleterre tout Paris vient là-bas tout Belgique vient se ravitailler là-bas mais en mets zaïrois et puis soki olingi kumona ndako tina mwa station emballage mo kitoko à votre santé maman merci beaucoup merci bon on arrose oui cette bière c'est la bière du pays melango kala récupérer baleta liozo mais na ko récupérer ngo na pas na yo chez moi je suis rentré bredouille comment bredouille ndengo zo komonanga sans rien du tout avec tout ce temps que tu as fait dans la diplomatie cher Kwedi durant 5 ans salaire fait plus de 5 ans même salaire réseauté oui ça on sait toi il dit tu as vu que les diplomates à l'extérieur ont des problèmes des problèmes graves il y a subsistance il y a vie alors chacun se donne à n'importe quel travail il peut faire n'importe quoi côté vous les hommes d'affaires vous êtes bien nous on est libéral vous faites au sein de la diplomatie c'est normal on est à l'extérieur nous sommes dans les affaires et nous sommes indépendants on n'a pas de problème sauf vous en règle là l'État la fisc tout ça tout. Le seul avantage de couvrir tous ces pays en fait là les choses de développement dans le cadre d'affaires rien du tout mais le copain là à London tu l'as rencontré oui mais il y a avant une semaine avant que je ne vienne
Tu sais, même les enfants à moi, diplomates, on a ONG Moko et Affaires sociales. Ah bon? Oui, qui s'occupe de mes enfants. Donc, scolarité, tout et tout. Tout. Moi, subsistance, madame. Et tu as écrit au pays que Banaba. Ça, je ne peux pas le dire. Ça, je ne peux pas le dire. Ngaïna, madame, nous sommes obligés de subvenir à ce que Ngana me donne à n'importe quoi, à n'importe quel travail. 3 heures du matin ou 4 heures, je suis dans la rue, à laver. Nzela. Ah, comment? Pourvu que ça me paye. Et ça paye bien. La journée, oui, assez bien. La journée, mon Moko Moubangue, qui va souvent à Nice dans ses vacances, à Nice, pendant que les Azalikuna, genre, les hommes m'envoient naïe, partout, moi, les hommes m'envoient. Avec un sachet, bien sûr. Oui, bien sûr. Oh, non, ça c'est trop fort. Pourvu qu'on vive, mon cher, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en Europe pour qu'on y reste et vivre? Mais bien, vous encouragez à démissionner, t'es pas allé. Démissionner. Sur le monde, il y a une ticket. Car honneur, voilà bien, regarde excellence. C'est limité, titre, honorifique et longue. C'est ça. Les batailles, on a ça. Accepter les souffrances alors. Finalement, j'ai été obligé d'aller aux hommes. Mais aux hommes. Et de tu manges comment? Car au Kenya, tu vois ça? Maman Charoufa. Il t'a fait un don, Son club, restaurant. Il m'a donné pour voyager dans mon avion. Oh. Moi, c'est Sili Couleur, dans les airs. Et Sili Makila, comme vous dites ici. Moi, j'arrive à la maison, je suis allé voir un ami, Michel, qui travaille à son PEX, il me dit, honorable diplomate, je n'en peux rien. Réalité, quoi. C'est là le tien. Mais j'ai vu tout le monde ici. Oui. Il y en a une qui n'est pas là. Maman Massa, elle est sortie, elle est occupée. On peut lui dire bonjour. Il est décédé. Décédé. Cher Cody, c'est solo. Parti. Il est parti? Oui. Kweli que lilo na zo mbaba ba frère là. Dans la réunion. Et après? Tu solo les sigles à quel moment? Non, lamba. Ah. Na lingi bayi ba tu vas pas grand frère na bam. Pas grand frère, on peut pas mon ara na lamba, on peut pas mon affaire. Si qu'on a dit. Lilo ngana na offense zote. La zone parce que toi na réunion famille, oui bien, hein? Ton réunion va petit frère, il faut que soit là, on coupe ça na ba idée, ni vie ko zaila. Comme akambona ka hein? Na yebi na yo za nous za makambo mo ba leke no ba ye, mo sa la réunion, o ko mo tikela leke no mo susu na ba mi yo ko mo fana kali. Il faut na ma ye le matin. O mo al bosso, o zonde. O mo al bosso, ben vite je papa faire ma boko no, yo ndi ko expliquer ba leke yo mo ko kambola. Mais il camionette alimentation. Tous gens tous à bien. Nani on la gérante non? Et vous me la non, vous gérante. Vous, à ça, non, mon amour, il m'a la langue. À mon on dirait ce qui est hier, ce qui n'est pas non. Vous avez maman monté. Aïe, va monter. Non, vous expliquez, je me soucie. Vous avez maman monté. Nous avons besoin de la qualité, de l'alimentation, on est bien. Nous avons géré la carte. Comme ça, vous récupérez le bleu. Comment vous montez?
faut voir loin. Et puis il faut voir grand. Hein? Pour la femme, yo, au ligne côté la Bible, il y a on va mettre pour le rosé, on va mettre bon on côté. Moi, il m'a dit le rosé, tu le côté. Non, pas tellement bien. Là-bas, il y a un bruit. Total, la Bible, il y a minene, et puis il faut voir loin. Ce n'est pas pour Kangamawa, parce que, oui, vous préférez écouter, Nazon, pas moi, yangai. Donc, on va magasin, il y a biso. Mais alimentation, il y a papa. Et ça, dans le pain, il y a papa. Mais et ça, dans le pain, il y a camarade, il y a Augusto. Le pain, il y a le pain, papa. Il va pas te. Alimentation, c'est papa, mais dans le pain, il y a Bato. Mais le coup, il y a papa, je vais faire un non, on a les écoutes, on détose dans le pain, il y a Ngiri, tout le magasin, il y a c'est ça mon souci. Hein? Alors, on a mais là, il y a bien. Ma petit frère Baya va sentir goût. Allez, vous l'avez très bien. Entrez. Dimanche, c'est pas aujourd'hui. Bonjour, madame et monsieur. Bonjour. Ça fait un peu. Ça va, Ola Linda, vous l'avez, j'espère. comment c'est bon? C'est né. Ola Linda. Je n'ai pas de bonsoir autour de la Linda. Non, santé, ça va. Santé, ça va. Ça va. Ça va. Ola Linda. Position aux hommes dans la Linda ou bien la Linda? Non, bon, on a fait Ayebi. Oyebi. Et là, on a besoin de nous parler. On se souvient de que Ola Linda côté 2 minutes. So naebi elo yesa elata Ola Linda côté monsieur côté là. Est-ce que vous avez monsieur télé la vida la Linda? Ada te mec na ngame boy ko mama boy. Olingo landa ba mama wana ya nzoloko arc-en-ciel ne long ba mama. Qu'est-ce que tu gagnes ba mama wana leki na ngai? Conseil mu za ka boy. Wana ya so. Bon mais ni nana zole lelo. T'as un sprite so. Ya muka. Ya yo ko. Premier stop. Et puis, écoute-moi. Bana ya ba mama wana. Babenga yo nani? Tonto elombe. Wana za mambo kala te ya masestoka. Wana mambo kala. Nazo conseil mabe yao ya nani BN ou bando keni le boswan. Na camarade na maire tout terrain. Bon. O ya rien. Bon. Ba vandela ngal kambona ba conseil na ke yo ndenga na tani. Ouais, natika. Maire wana mamba moyen. Akoma na ipe ko voyager, akoma na ba faire belé. Donc akende kutu Afrique du Sud, 6 mois, et vous avez tout le monde a sauté ici là. Au côté même na côté toi nous va na night na hôtel Diam, na côté rond-point. Au monde qui na les gars sous kunate. Ya zawa na kutu. Azwa ki rose kabasu bien, moi na matete. Tina kutu baboya ni nazo comprendre te. Azo kanga makaka. Heureusement vous avez yebisa. Yo pe ba mauvais compagnon, hein? Autant que les camarades, mon co, on appelle la Valérie, tout dans la famille à Batombongo. Papa nous sommes dans bon et belé. Tout dans la fière, tout dans la bien, autant que la bien. Il faut appeler la camarade, mon pays a bien fait. Pour la valeur, dignité à famille. C'est pas yo dans la famille a bien, autant que la Batombongo, dans la valeur, et ça sonne. Mais il y a pas jour, nous autres là-bas à Londres. Depuis les vacances, on va la quartier, quand on a Zarana par monter. À votre santé, non? Merci. Oh, yo mérite les autres verres. Non, mais la canne. Ben ni ngaliba a bossé. Nazo lamba, nazo merci. Lamba rapide na yagiti. Donc na oulié va na programme qui aller. Ye fufuka va. C'est mais quel les autres? Ndamka. Heureusement. Ça va. À part ça, il y a kaka danger zalaki. Avant-hier et pas nangai. Bana Londres bayaki. Benj Medi nazo luka yoko to ayeli appareil à photo. Ayelinga sapato ya pembe ya bien là. Okomona ngo. Makamwa mama lekaye. Yo tokotala. Appartement wana okobima naza na locataire na ngai asapesinga mbongo akokota na ndako wana. Oh, ya bima na kende wana. Na kende na alimentation kuna azanga te. Biloko ezate biloko nyongo ezate. Biloko kaka mbongo na maboko aussi saucisson. Mbongo ezate pas de saucisson. Mwana mukelo gola zanga. Yaya oza kotala yango, oli ata yo gérer yango, ya zanga koma ko gérer yango. Et pas ça ko sala loi. Voilà. Ce qui font na zanga na ko intervenir directement. Ce qui okena ba mauvais compagnon na yo wana ba camarade no mabe wana okena bango kuna azanga ko sepla nango te et soki ozozo pe ba biloko na alimentation ndenge yo lingi sans que ya noter na cahier azanga koloba
Là, il a droit. Grand frère. Pour ma petite, namoni azanga akomi intoxiqué. Azaki boité. Donc ba langage à maman, il y a un moyen comment copier. C'est ça. Non ba réponse à mon père les musos na zaki témoin mais zaki bien été. Zaki bien été. Mais puis que les musos ba faute na yé. Mais petit à moi exagéré. Non na lobi on dit que tokende to coach mbongo pas mususu. Ba garçon na ba ina ba devise na ba. Tokende to somba ba biloko na alimentation na biso non. Plus grave que maman qui bolingo a proposé ndaku ya vandaka acha le camarade na été abimisaye acha le côté. On a koyoka kaka to bamba ninga na ina mabele oya kosoka tika biloko on va Aga maman. On rebête maman te. Bien, et là on a bien la kibino pe. Et là kaka na même ligne wana kaka. Papa tanga tenaka réunion ya sukawa. Pour ma maman albaki ki mon tos ba responsabilité na yi. Qu'est-ce que nous remarquons? Papa a un bon ébélé. Mais ce qu'on a un bon ébélé, nous, tous on a devoir. Il y a beaucoup de m'appelle un bon wana. Pourquoi pas? Alors, au lieu de Zizani et Bandaboué, nous, bisotos en moins avance. Pourquoi papa lui déjà que chacun a responsabilité, il faut profiter d'un moment où il y a la limite que vanda kaka boité le pango moko kaka motamba che fufu ka kaboli ba che te to ko s'épanouir mingi te idée na ngai alia tokende komona papa pesa mutu na mutu mbongo ya ye ata $10,000 ata $20,000 ilombe azui kokodioko ngape na vie ya ngai mutu na mutu abimi akesa la société na ye comme ça ye papa le kwa na bomoi a contrôler biso. Comme ça, aïe banane na faillite, comme ça, après c'est ba idée, mouton voilà c'est ça. Makati yote makati yote. Ezala oyo ari amba ya coin wana. Papa na bango ndatinga bango na poto wana. Papa na bango. Idée est bien. Je pense que c'est qu'il faut tout tarder tout le monde papa. Ton papa te soumettre yango na limité à s'opposer parce que yemo comme doit proposer que ton grand garçon, tu me la responsabilité na biso. Je pense qu'il est grand temps. Ndemolobi yango azo occasion pe ko contrôler biso tant nanu aza makasi ya koyeba ba faille na biso ya ko ba ko encourager biloko madame. Donc to traîner te faut mon papa mais tozo kende ndela moko na iloba moko. Ce n'est pas to koma soki lelo to komi kuna soki komi mutu ami retiré alingo lobate non. On est contraire à tout ba biso nyon surtout à la iloba moko. Il kambwa pas si présence à maman leki sowazana. Papa comme on dirait intoxiqué azo kwa suko ndinga zalaki te quoi papa ndenge ta maman zalaki papa zaki bongote mais papa comme kolanda maman leki bolingo trop et to sengi de la dialogue ya bana papa Ah oui clos et aussitôt dit aussitôt fait ça va Mata kulo ebelite déjà voilà mais ma pas de moule pengo ya bien mais opportunité pour les nini opportunité toi bien on va vous mais makelele semi ezangi makelele wana pas de base na mayebo okaza makelele ndoka tu minyi nasala susu na nani yo moto okolamuka ntongo yo oza mwana mwasi yo moko na ndako olie olamukaka osalaka mosala te ozela kaka ngai nalamuka epuis ozolamuka lere oyo alimentation okende kofunga lere ni nasi nalamuke naza kosukola kosukola na yo kozwa miniti boni naokende okende ozolembalemba ntongo ndire moto osalaki mosala makasi nga mambo oketeka alimentation osi na baye na ngai obani obaye kaka sikoyo yo moto olukaki yango te sozaki nakende koteka kaka sikoyo obaye mama ala ndo makambo ezali makambo nini bodiskute mpe na ya koko te nani ya koko na likambo nini olobeyaki kuna alimentation na bacamarade oyo bauta ya londres wana baye kuna aye directement na kese azwaka mbongo ngabi ya koko kozwila mbongo boye te est ce que papa ayebi koye kozwa mbongo opesa mbongo ye akoyoka kaka te toli batikala kopesa bango na tata na bango pour ke bato nyonso bavanda kimia alingi te abandi badésordre kaka mpo bato baloba kaka
ngabe atiki na nga vande azwi mbongo bakamani uti baleki kotashi na kiteko na bande somba yake iba zwa ka ofele alika bayi bagake alimentation ya biso to saka nyoso alakisaka keza ngo ya biso azwa ngabe yako ko bazula boete avant zwa bilo o fungana ye baso ye papa zo kwa abandi ko ganga siliki na nga munya azani ya na kipe na ngati na otala kaka o yoso zo ye bate c'est le moment papa azana envie photo kabla héritage bilo yoso to ko kabla to ko zwa e o monde na répondre na ngati na ba na kanye na otala sina de donc le rôle maman akufi siko ba comment souhaiter papa akufa siko po ba kabla biloko hein yeso ba pesi ye gérance ya biloko wana akosala ngona classe ni oya tanga tango baninga bazotanga classe abatangise classe bana baninga ba profitation tata na mbongo botanga kalinga kotanga te kaka kuluka ko déranger ba comme papa quand nga biloko wana ti bonjour Claude. Bonjour. Ma Claude ndeni Madame. Ozobima bon oyoki makambo ezali awa te so makambo ezali bozeli ngai ntango ngai bakozonga oyebisimanga no makambo te koko asakei kuna na alimentation e soki bayoki tata na bango na solo aliwa bakende kokabola biloko ake kotungisa ye azwa kaka mbongo tokomi kokabola biloko tosezanga na asolika nini yango ezali awa bon mabe eza biloko ya tata na bango nyonso baza bana ya kwedi so oye bakabola biloko moto na moto asala azwa oyo aye biloko abanda kosokipe nango mabe eza epa yango biloko yango bakabola yango kaka ndenge wana donc bango bazosouhaite papa na bango akufa mpo batikala na biloko eza problème ya papa na bango akufa te ezali neti atiko lokwa papa na bango azali moto na moto abandi kosala mosala na ye mpo papa na bango mpe alakisaka bango mabe eza te yo kuta komona no mabe te okomonela mabe yango tinani oyo nazosala wana nazoloba kaka mpo na intérêt na yo te yo kasi nazoloba wana yo mpe okokoprofite na nsima wana donc sikoyo yo ozomona yango normal bakende kuna sikoyo bakende kogangaka ndenge ya kopartage biloko partage wana ntango bakosala yo kuta okozwa nini kasi otiolinga te olobi bien nga mpe so na ozwa nini nga mpe nazosala mpo na intérêt na yo te oka bakokabola biloko oyo yo mwana kozwa yanga nini na malamu naza te nga kutu motu nasali erreur ya oyebisa yo mama lukaka kuswana ebongo nini nga nayebisi ye mpo eza intérêt na ye yokalisi so bakaboli biloko awa bakoyokele mawa mpe sepe ndambo bo lokwa nayebi so nde natindi bino boswana yo mingi kolobaloba mingi ya yo yo bana ngota ndako oyo mimonaka konga mama tika ya kende ozanga kutu yo kutu na ndako oyo aza lelo bakozwa kutu eloko te kaka koswana kaka koswana moto aza na posa oswana ayo oswana se natina Quand on est au Canada, on va changer version. Dès qu'il y a quelqu'un qui a posé problème, commentaire, on a dit quand on est au Canada. On va changer ça. On va changer ça. On va changer pour elle. Si tu as dit tout ça, on doit l'enlever, après ça va raison. Donc, on va changer la vie sur cette comme mais je crois que c'est la proposition de papa, il y a dialogue. Dans le cadre normal, quoi. Il y a des gens qui ont papa et doivent poser problème fondé. Je ne pense pas qu'on doit changer ma vie pour nous. Comment ça te peut nous rappeler que tant que maman y a là, hein, tu évites maman. Tant que mon robot ça n'a pas de dialogue, n'a pas de gêné devant maman, voilà bien. Mais aïe qui tout là. Aïe bien aïe ça qui est sanga. Bonjour. Bonjour les enfants. Ça va? Ça va. Vous êtes vous Bonjour maman. Oh, moi les gars. Ouais, Kala. Non, c'est Kala. Pour la nègre. Bon. Bien? Bonne maman. Ah, ça bien. Ah, ça bien. Hier, mi golo azoli ka koto te. Ouais, moi fatigué, hein. Alors on table la minute. Elombe, bukola na mona ki ona moi fiancé. Voilà bokilo. Maman leki. Et ceux qui payent ont présenté ka biso. Bokilo non, tu t'en bokilo ouais en présenté bien. Sinon ça qui to. Oui, jeune tout mon col. Faut y un spécialiste. Voilà za moi mki na moi qui za Je connais ton histoire, qu'est-ce que tu crois? C'est fini ça avec cette femme, ça qui est un peu du sud. Vous remettez quelque chose? Primus.
te yo te Tenga nazaki. nayebi yo malaria Mikolo Sprite. Malaria. Alors, le bandit de la ça va? Ça va, très bien. Ça va. Très bien. Hein? Ah, ça va aussi. Elle va bien. Elle va bien. Oui, c'est la bonne. Naseki ataki yo sali papa ya mwana seconde seki singa. Elle va bien, elle va bien. Bon oui. Car Sigo ça va, santé Sigo ça va. Mais je suis pas camarade autant malade moi. Et sinon yokaki yaya benda inga matoi. N'importe qui autant bon aïe et puis tu ne veux même pas prendre un métier. Mamie comme aménagé pas. Mais qu'est-ce que tu as dit pour la menuiserie? Comme on va au Moutou, on va dire comme menuisier. Ça s'apprend ça. C'est un métier. C'est clair. Elle est là dans le congélateur, on dirait. Papa, ancien chauffeur na Sandra. Alobaki au passé ko poste de condoléances. Tokutana na ye akoma osala soki na compagnie ningo. Bien. À votre santé. Merci maman. Merci. Bon, je vous écoute. Hein? Oui, merci papa. Merci nanu ya munene pona ndenge ondimi d'abord pona ko bebisa ngonga na yo ke oyamba biso. C'est normal, tout va ensemble, les gens qui sont comme mais en fait papa, tu senga yo si possible, ezali solo ya biso papa na bana na ye, so ba maleki ba kosi so mo place sur la biso na ye. C'est pas secret. Oui, peut-être vous allez à l'aise, mais il surtout bana papa. C'est pas un problème. Bah maman la vino, bango. Ce que le problème est ali, bah on va y café. Si on a ça, tu vas trouver solution. Mon gars là, vous avez été opposé problème pas nan. Il faut mais c'est déjà les royo. Quoi, bah que papa zate, nous les mamans nous pouvons résoudre le problème. Il faut pas être à tabou côté à papa, bon ils pas au matin quoi. Il faut la générale. En famille c'est ça. On doit causer ensemble. Maman yoka papa pas yoka bibi no bana pe. Vous allez ouvert devant les mamans. Merci. Merci. Merci de me lever yoki, sonyo yoki amu. Oui papa, problème ezali yamuke. Ndenge yoza wana kansi kolinga te biso tokoya na libulu. Kolinga biso to réussir vie na biso. Yoza de sengo mingi. Mutu na mutu a réussir vie na ye et vous allez moi malamu mingi. Na ndenge yoza na no ko moni na biso o corriger biso na berere na biso. Kansi to sala ki moi lisolo biso moko bana to trouver to saki débat sur le cambo yo bangi na biso moko moko na kata ndako bi obaike mwana azo responsabilité na ye. Mwana azo responsabilité na ye. Mais biso to saki moi débat pour trouver que c'est pas pour rien yo o lobaki yango. Na kasi za ba biso na quartier o yo félicitaka o landa exemple ya papa na bango. Ozola Pierre Ndombasi olandaki exemple ya papa na bango ndenge asalaki mpona kolancer c'est comme Blaise Mavingate olandaki exemple ya papa na bango na kasi yango yo mpe olandi ke yo mpe osala mpe mpona biso mpe un exemple à papa na biso. C'est pour ça que mon père m'a éduqué. Voilà. Ah voilà. Donc bango mpe baza même na koko ndenge asalaki yango to sepelaki mingi ntango lobaki que chacun prenne sa responsabilité na ye yaki mo malamu yango to trouvai que tant surtout tant morte ndenge yo lobi wana aussitôt dit aussitôt fait toya okako kotia biso maboko kopia biso moto na moto part ya héritage na ye pour que akoka koévoluer nango. Alors si y aura faille yo ozali nanu wana mpona kocorrige biso que non masasi oza na faille ou bien elombe oza na faille non bongo va travailler na yo boye ainsi de suite.
donc moto na moto part ya héritage na ye ndenge biso bana eloko toyei kosengela mingi yango wana azanga bon ake mosala te azanga mama mais yo ozodala to ozosani baninga bazokabola biloko epa boye bakaboli nini baya na yo bazali awo ole oya bino nyonso moto ya motango apana yo tikali kolala po bakaboli nini yoyoki awa bakaboli masanga to nini kwedi omoni bana na bana baya na bazali wana bango nyonso basaka bana na yo te bongo nalobi mabe basi wala compliqué te po bayoki sango bakaboli biloko awa okingana okabola ba héritage awa sikoyo nakufi mpona kabola héritage oyo bakoza wana bazwi na bango problème eza te mais okanisa mpe biso awa na makuluta biso mpe toza boyokanga bien oui papa bosala confusion te mbaka nalobaki na bino tant nayebisa bino bozwa responsabilité na bino cela veut dire que dans chacun na kati ya vie na ye azala responsable makambo azosala exactement papa eza bani oui kala ndenge olobi wana le mosusu likambo ya complete ya ye ezalaki te mo tolingi te toya kozwa responsabilité ntango oza lisusu te bien à 18 heures et au comme lokola bazwaka indépendance des cadres non préparés besoin indépendance ba résultat na bani on ezaki catastrophique yango tolingi pe ndenge ya lobby toyeba déjà ko gérer tant aux allez quoi mettre na biso zo diriger biso zo guider papa na biso vraiment na sens na be bazaka na raison donc je tina ni yo mona ki na bengi azanga te na bengi po ba na ye bazwa biso pe toza azwa nini c'est la kabili biloko yango tena mena polo sango kabili biloko nga nalobi okanisa mpe biso na makuluta epai boye nalobi mabe pe te bobi malibanda songo nga kanisi biloko nga kanisi biloko ya te nakokabola biloko ya te naza nde koloba na bana bayeba ke responsabilité na biso ngo bakozwa awa ezali nini ezali bobimako nini napile problème bisi nga nalobi mpe bobima mpona okota makambo na ngai nazoyeba nana décidé naye kuna na nsima bazosala twin ta mosusu bolamu oyo kosalela moninga bato ya mokili balingaka ka bolamu te yo moto oza na kisakata so ndo kobengana azosala kisakata na telemi ya nalobi yanga nini na kati bon ansi basa suki epai na bino sona biso bino bozwa baresponsabilité na bino cela veut dire que moto na moto akola mais ça ne signifie pas que naya bokabola ba héritage lelo yo comme 10 000 yo kuna 50 000 dollars tout ça on ça va faire na bino on apprend à gérer dans l'entreprise de papa donc na groupe Kwedi et pas boye ko la ko gérer bozo kanga bien ngai mo na zo ko vena faire je ne suis pas encore mort je suis vivant et je suis encore apte ya osanga kamu naza ko gérer makambo bino bozo ko gérer na ngai naza ko tala ndé ozo kenga biloko ndé ya mwana gestion ko apprendre biloko apprendre à gérer tant papa za vivant l'entreprise à papa ozo ko gérer au sali moi erreur papa corriger c'est pas OK na quoi au sali compagnie papa pesio ba mbongo ko sala ko sala ngo pam pour na comme un niveau na combien j'ai fait beaucoup d'efforts hein d'abord au sala mbongo te c'est vrai je voudrais que vous appreniez à gérer à partir de l'entreprise oyanga ya oyabiso Oli ko zo nini wana ba pesa biso ko 10 000 combien ba camion bi balé au pied da pied qui le gérer yo c'est toi qui gères les deux camions non oui et ceux qui va ba camion na loi tango comme ko la ba ndenge nzela ngola na mais tu parles comme un bébé dans na alors Roger va faire ndenge wana na c'est pas un homme qui parle comme ça un homme responsable ne parle pas comme ça ndenge na ndenge nzela ngola il n'y a pas de traces de deux camions tu évites la camion ce sont pas camions t'as la camion il est bien il fallait la camion deux camions il vite la moto et au tindiango qui est qui kota chikapa libéla sans trace entre temps tu réclames au gérer bambo magasin la pièce il y a l'échange sur la nouvelle c'est pas toi qui gères ça magasin pièce de rechange tout autant qu'on a sécurité bah deux villes breaking rouillé à ka
Et que tu as acheté à l'occasion quelque part pour combler vide dans le magasin. Na m'associé qui n'a pas tout que les gosses na un engagement c'est quoi na carburant moko na carburateur bien carburateur on gérer camion il va te la pièce à camionneté et on va te donner la gestion na un engagement c'est quoi je crois que ceux qui n'a aussi simba bien pour na otongoma Bosch bango oui bon ça va faire bon voilà ça va quand même bon moko c'est pas pas gérer pas na yote c'est l'expérience qui me manquait les rona papa c'est quoi bango baza spécialiste. Je crois que vous relancez les sous-sous. Toujours avec des femmes. Aucun amour pas vieille femme, tu oses dire la vie d'âme. Papa, vous avez demandé si vous avez gestion. Si on a besoin de $10,000 et que vous vendez la plastique. N'est-ce pas que nous allons aller à la poubelle? À peu près. Il faut nous faire son mot. Cette fois-ci, nous te relancer de ce papier. Vous relancez, on a accompagné un rendez-vous ça là. La jeune fille, si la petite lègue n'a pas eu. Ça vous féliciter, ça vous gérer l'alimentation. Mais je n'ai jamais remarqué ma femme et ça vous gérer, ça vous ça l'accompagnement, ça vous kengue la ville, il y a famille bien, ça vous gérer l'alimentation bien, bah déficit des aides de l'alimentation. C'est ça, apprendre à gérer quand papa est vivant. Mais papa, tant que nous avons devant, biso ya comme têtu, yes pas respecter biso surtout donc on est ya comme na mayele comme to so ndengenini. Ceux qui remarquent qu'ils arrivent au salon devant bino, ne voyez pas péquer, pas un de vos minutes. Soit vous travaillez madame, il faut aller au travail madame, faut pas tricher. Non papa, azo comme impoli de ya on va azo gang la bima. On soit on là qui n'engo la saleté n'engo devant les gens. Donc ils deviennent très têtus là donc c'est une alimentation avec des amis délinquants. Veux-tu qu'elle accepte beaucoup de la magasin? Ça va délinquer papa. Ça va délinquer. Bon, par exemple, dans ici 4 matin. Pour la position d'un bleu au Singawana. Mais apprenez d'abord à gérer dans l'entreprise. Ok, merci papa. Magambo wa pièce wana utu sofi. Wana mambaka la suna poye ki ezaki d'ailleurs biloko malonga ni ezaki na bamagasin. Kaka défense ni ape opesa malongao. Non, il faut les amis tout le monde a ici papa. Non, on peut savoir un bon côté parce que c'est pas kaka. Non, mais il a perdu n'amona zolo bawa. Yo commentaire rien. To kana na wacha commentaire ni le nécessaire au lobby ndenge to yo. Mais siko tanga zo sala ngata. Oli kuto etenga ke no ndako na ko ba. Na attaquer bakami. Na colère déjà moi na lo ba bien zate banana e komitro. O edenga na betiklinga charge. Buchinga kurua. Okita mtema. Boli. Franchement, bah surprise, vous avez ça la ça c'est hein. Qu'est-ce que ça va pas être? Photo ya mabini. Biso kwa na photo to yeba ikaki na Zaira anzali penza makasi moyo kuto baka bila bina za pondwa pambe zali. C'est que bana to komi awa mtu nous so recevoir biso azola mbele biso nyama soso ba plat. On dit maintenant que vous avez la crise à Zaira. Biso azo vivre na ndenge na biso. Bila kuna ne butu butu yebi ke bila kuna buzana nyoso. Nyoso biso kasomoni ka ndinga na zali te boli. Pasi kaka ne ba yebisa ki wana. Pasi to nyoka mi amwanje. Na kamwe. Ya ko dato ko zwa. Oh. Mitala ka ndinga na zali. Mbima wana azongi nango. Koyoka na kaka ndinga na poto bazali ko ede biso. To sali misalo ya ndenge na ndenge ko ndima te. Surtout yeku. Tika. Donc atiki musalo batindake na leta comment ça? Ko ko mandela carton minene na mutu chargeur ya solo. Musala ezalaki lisuste. Panzo wa peur memela ba carton. Kala moi panzo wa. Omega. Mukona ne bola ba pomba bato ya minene wana. Kasi mko msusu ayako bambana na carton. Abamba na ba carton ba témoin kakati. Abuka ni ba kofu bala. Akoti hôpital. Ezaki somo. Baloko pese conseil wana babite musala nozo sala lokole kokino tetala ka nzoto na yo. Mengana okendika kusukura ka bibembe.
Oh, yo pe. Maman, Doudou a keiti. Kubanga ti. De kuna ko sukule bembe boy. Pourquoi na mbongo beleti? Musala nzana mbongo moyenti. Donc pourtant tout le monde yo que la kabino na basango ezane makambo belé boy. Makambo belé parce que biso tozako futa mate baninga musala misala na bango pe bazo sala kuna biso tozako futa masuti ba diplomate mo sigo. On sala misala ni osoti. Bon oui. Mete mabeza te na muki. Dudu tikala ko kima lisusu musala na ko sukula bideme de kuna ngai. Mute bimba mundele posula ngo ezala kandenge musu. C'est lourd. Enfin, lundi quoi, lundi. Boni petit frère oyo bokendaka na yo wana. Il a tellement bon batikali ka kuna. Bon baza bien. Au Mongabi. Na onyo so batikali. Atikali. Oui. Oui, asala. Bazo sala, ba onyo bazako aider biso muke muke. Tamu tutu kaka musala wana. Musala wana te. Ngai nde nakomaki na kosala na kokosa tunakoma sala na ndako mama moko mubange boye mundele. Ngani na bana te. Kandi na sayila ke misala. Bon, so yo mama ko sala musala ndako siko utika bana. Mama ko sala. Wato zo bana te. Zo kani kati. Bana siko. Bana bazo mona bino ndenge bozo kende wana. Kasi ba sala bon na ba situation na biso. C'est parce que bana to ko tsa ba na ONG moko ya affaires sociales zo s'occuper na bana o ya biso. Bazo tanga pe. Moi biso to. Oh nous sonner na. Nous so bazo sala na isasa. Tikolo. Nzambe olinga memela bino bilamba wana memela bino biloko ngande bakabelinga bilamba na lati bakabelinga ya. Mama leki nanga kabelinga. Nani mwana makutu na biso kabelinga. Sikoyo tikala ki leki nangana ki ne pas leki nanga lobi ni azokosa. Ye mtauti pota ko nzanga bilamba na ko pesa tinga. Leki na bilamba o wa. Asuka. Nani. Akondima pete? Akondima te mama. Ba santé nde boye na ngwa situation nde zate. Santé ko la ka place bien. Pour se maintenir. Bon bana, posa bo bali sa bana mbango encore ba mpe bazaka basi. Bon oyebisi kambo ya l'autre, ce que l'autre fait là. Maman, tu vois. Nani wa. Camarade na yemo. Kende ko mi pesa musala monga kwa zo mbongo. Bon. Oye biye pe kaka, yaka ne so musala kabisa. Merci. Abengi yake na sala bonga. Bonga na ke wapi? Ti wana akomaka. Boutika boye. On ne peut rien en Europe. Pourvu que vous soyez bien payé. Exact. Ah oui. Tonio kwa mibuli, tonio kwa. Nazo ya zera ngala. Fasi Je sais que tu maman Jolina Hervé que Zahir tuzoyo ka wezai yangote ba kundimate. Moi te ba okita wate. Duna soni penza biso to kwa ko mela baninga biloko to ko ba yambi biso ba do pasi. Dites-moi. Soni penza. Quand yambo bazo ba biso ba ndako na bango to pesa bango nini? Les camotés. Dieu sait ce qu'il peut faire de nous pour nos amis. La pasi ya boye vraiment ngala ko supporter. Au moins que biso to la biso awa na mboka to la biso moi bien. Na yezo moi blambo ni balé. Oyo ezana libaya nango. Libaya mususu oyebi leko yanga wana mami TG okende pa na yo ko zo na tikaki yango na télé ba tongo. Ezana libaya tikali kuna. So komi kuna o retirer libaya. Pour la tarane moi mikolo. Merci. Merci. Na websa pena muziki na biso basa mama. Papa sinyo so yo na bona lata kala nzambe na ngai. Siko, là c'est le c'est vrai bon. Bonjour, mon cher Cody. Bonjour. Voilà ta place là, regarde. Bon, on a la pièce de Rocoli. Et après, on est côté. C'est 2 années. T'es bon samaritain ou bien commis Caritas ou n'importe qui peut venir manger. Hein? Mais bah, tu vas rouler comme on veut, même quand je ne suis pas là, même quand je n'ai pas autorisé, bah, on va rendez-vous. Ça veut dire quoi? Que dire là, il y a un mec qui nous voit, je te dis en face ici. Il y a un problème. Problème, c'est sûr qu'il va aller à la karaté. Il faut aller à la et puis, c'est pas bon samaritain. Il y a un moninga na yo, doudou na moi si na yo, na sali mabe. Il y a un hein? Moi, le problème à ma béwana ça. Ça doit cesser, hein? Oui, quand ils appellent il y a la gratuité, ils n'est pas pour recevoir n'importe qui va aller à rapport en combat. Hein? Dis doudou, ça c'est ma maison, hein? Oui, c'est pas la gagne. Oui, je sais. Il y a une différence entre recevoir ma passe à Londres gratuitement, na ça c'est chez moi. Vous avez une photo, quand même quand on mange chez quelqu'un.
C'est pas n'importe quand. Bon, la bonne qui n'est pas. Donc tu fais des dons ici parce qu'il y a les qui ont mis la d'accord. Hein? Quand même quoi? Nous avons un mandat sous. Tu me sais pas où il y a fait la on va pas ça ici. C'est pas chez Ballet ici pour il y a n'importe comment. Débarrasse la table, c'est tout. Il faut me regarder comme ça. C'est pas ton problème. Aza camarade nanga, la lobina yé, nga na yum lobina yété. Si il y a des problèmes avec moi, ils alinga ndé. Ah oui, ça va y. Yoté? On attendait on va vous la table maman sous souté que le bagage na miss na eboui. Hein? Vraiment il faut comprendre que les années quoi, faut pas aller. Oui, entrez. Prends l'histoire sur là-bas. Bonjour PDG. Bonjour. 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 Même ça qu'il y a quelqu'un dans le bureau, non? Non, na utika siko na bureau, tant na komba bio bimio kenda ko. Ya on a lundi yo. Oh, excusez-moi vieux, pour na comment arrêter na loupé na bureau. Bon. Moi je viens au salle. Au filet. Mais lobby déjà ça na comment il na terrain. Dans celle comme moi ma connaissance moi Miké na kuti même ba garçon sur toi. To beta ba on peut pas les kala. Donc au filet ma comme fait geste. Oya kala ndenge ko vivre boso. Il reste na banani, hein? Nous sommes les foyers. Et puis si quoi yo ndenge na zo mener vie na tout la libanda. Hein? Nous c'est quoi? Même bah nzela na marché mais il me faut de l'argent. Et là il linga mbongo. Problème. On avait un bon exemple. Vimbongo. C'est ça fait la vie. Oh bah au moins même ba connaissance on a ouais. On a créé on a l'air moi faut sommer là-bas on va bien. Il faut aller pour le plus tôt possible. La bureau arrêté. C'est n'est que d'abord comment se soit la bureau va bon dès que ok comme on le bail national sur papier on tient on sur papier même pas photo dossier ok bon bonne journée bien bonne chance ok moni tozana ba diabolo na ndako mama na kolo na ndege ya mabete yiba ka ki tozana ba diabolo na ndako ba fitiko o ezali ke yozo ba na loti bonjour bonjour papa bonjour tu vas pas voir mettez-vous wapi mdondo bosalaki soki oyati oyo nabosanaki lokola bacourse mpe elekaki nga mingi mpenza nabosanaki limbisaka nango nayebisa ata na poko bon bino nde bolingi on a besoin d'héritage c'est ça boyebi ndenge nasalaki mbongo wana que chacun prenne mais boyebi mpona koma na mbongo na komi nango ebeye nasala groupe kwedi boyebi nde namonaki mpasi nango ozala kozala présent bon nalobi boye oyo balingi bazela héritage na mbongo ya ngai bazwa héritage na ngai oyo bozela ngai soki nakufi bongo te kowela mbongo na ngai oyi ngai pour l'instant je ne donne à personne mbongo na biloko na ngai pas d'héritage okoa nakufi nani te bozela nakufa bongo ya kolanda biloko na ngai j'ai parlé kode nalendingana kambo eko misusu boye sikoyo ngai sikoyo nauti apo yango nati nazalaki kuna osololaki te moti ata apui na makambo oyo nyonso nayebisaki yango oyo arejete
bagarde ekolo bakomi na nsima omonaki ndenge bazali kobeta baturo babima bakweyisa babiloko soko biloko nango bakweyisa soki mpe bayebi ke makambo basala na ndako oyo toyebi yango te nazoyeba te nasa asuni bino moko bosi bokole boza bamikolo boza bana mike te boluka sikoyo moye bose défendre pa papa na bino nga na osa asuni yaya elobi papa alobi elata ya kani elakisi kaka aboyi aboyi ko bon ozoyoka moto aza koloba ke soki akufi aboyi projet nyonso tosala komitina baya kotunaka bamindondo awa bamindondo soko bayaka kosala nini awa na ndako bango nde bato bakomi sikoyo ekomi lisusu nzembo mosusu ya bamindondo awa boyi ya mindondo azala mwana ndako nalobi akoma mindondo yango ekomi ya boyi te mama kulutu elobi ka papa te bokokotanga kombo na ye te bomoni mindondo awa te ye mami watako ata aza mami wata te bomoni malamu abengaki ye me mindondo azali kasi po oyebi oyo ososali te yokanisi eloko nini nakosala te eloko awa ekomi bakolo héritage bazwa te babenga bamindondo lokola mindondo ete yango bapimi bango biloko wana kasi te naboyi nde koma mindondo eyebani kaka bofanda botika koma mindondo ozalaki kobete monani te nyonso te mpo mama na biso akufa yango wana moto alobela biso aza te moto akotela biso azali te nakoteli bino awa omoni ndenge bakei kobebisa makambo koko tosala boni bino moko boza bana mibali bomilobela bino moko c'est clair lokwa toza na biso kaka boye malamu Oui. Ta santé. Mamalek. Tosala kaka ndenge papa alobaki. Napa nakanisa ye kaka bongo tosalaka ndenge wana tosala bongo kande
sama makoko bavera ngokune tikale susu hata mtu mtangaza zoba sio mwana ngola pende ngaye sema ko mwana zoba ba bien bavera eza ngoko kuni susu te azana suko tikate kama susu sio ko mwana mwana tikaye ko zobo ntala ona koti sio papa zama muki présenter bilo wa signature na mesa bon wali na ke musique ye papa zama so kana musique ba vero no tiki bomba le hotela Bonge. Moto utakufa vão kave. Bon appétit. Papa a vu ça, elle est bien. Elle est bien. Tant assis sur le lit, elle veut que là, elle soit en moto passe. Moni kwedi makambo naza koloba nofungola miso na kati ya ndako nayebisaki yo vraiment malamu ozalaka ata pembeni na ngai mpo totala makambo ezoleka na ndako malamu tala sikoyo ndenge obandi obela makasi boye butu mobimbo olala nini masalela ata mwa omela ti Osati, vem a pão.
Oleni. Papa. Bon. Botu mo malade te. Kabo. Et bandit depuis journée. Kala banda mokolo wana donc ba deuxième jour yango. Est-ce que azome la miliki? La personne. Azome la miliki. Yama no kutika la zone. Papa ça va? Maman, bon banda joie là pour informer du sauter et puis au milieu de l'hôpital, c'est pour ça le bien? Hein? Bon, ça là. Contact, ils avaient besoin de contact comme ça pour retirer l'hôpital. Ah, tu gagnes le hôpital, il y a enfin. Vous avez dit que malade, papa, il faut pas gagner pas en ganga. Ah bon? Donc, il est à l'hôpital, il y a. Ah, manganga où tu es? Papa, Zobé, la boue, combien de jours à l'hôpital? Tu es tout fan de tout à l'heure, la boue. Magamanga. ezali malade eza na maboko ya bato alhôpital nini nyonso oyo bino bozoloba wana nabekani médecin awa te atali amoni eloko te masasi yango kozala nini na raison ndenge azoloba wana malamu totalisa kaka talaka makambo ndenge ezokwea na ndako ya minene na boyi te mais tokende na hôpital médecin ayeki mais tokende na hôpital balaboratoire ya li basala examen complet comme ça to baobela nini oyoki bien mama leki alobi ke médecin asa yaki awa apesaki traitement meta simba ekoma il faut que baloba makambo na famille ozobenda liwa obenda solo ya liwa tala papa vous sentez ndenge papa alobi atali kamoko te atiki maloba te est-ce azolia azolia te eloko moko te naambala apesa eloko te enfin atiki ata testament te eloko te yaya on te préoccupe la santé à papa ou bien testament ya nini mais c'est quoi le monde que c'est malade il est jusqu'à la fin mais qu'est-ce qu'on peut faire yo zo me pas enfin mais ce que mon que santé tout n'est pas en gamme hein Otika make Mutema Simbai. Non, cherche la Zora radio Kendo la Kendo radio. Mais Zora radio kasi ba rester ma basuka mutazelo ba. Ya do uzuba sumu muso uzwa mabe hein? Non uzuma be uzuma donc uza suka donc yo mutazuma papa. Mais mutaza malade, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Makile le mutazo bele, makile le boye. Papa. Hein? Juste un mot papa, hein? Le boko vous êtes là papa vous êtes dans ma charge vous êtes là na ko gamutinga mu ko gamutinga mu na ko gamuti le bata emo baninga bazala témoin hein bon cherchez un morceau de papier on va écrire ce qu'il va dire maintenant là Lucas un morceau de papier zo papier hein ndenge nakoyeli ndenge babokoyeli ngai nakei nano epa nganga te zwa papier tuna te bana basuka na motu na bino makambo ya nganga okodi malade ya boye tokende te ndenge nini ifo toluka kasi te alors volonté na bino bolingaki héritage esalami Papa. nakozala susu na bino te otikala bana etike kaka boye papa nzambe nakozala susu na bino te nde bosuetaki bozwa héritage so nakozwa makasi so nazwi courage boyela ngai nakosala bino testament odi kolobaka boye te bela bana boye kotikana nani kredi nakosala bino koloba boye ko osala nini okende pas docteur Maman, tu me mets de force, hein? Tu me mets de force, tu contact, tu me mets. Azanga, Luka contact, vous n'avez pas de force. Tu me comprendre nous, tu vas mal, tu comprendre nous. Tu n'es pas en gamme,
tout le gâteau, nganga bien. Si malibo. Nganga bien. Papa. Où est la chambre? Papa, tu as tellement le bâti. Charge, on a encore quand on a encore quand on est tiré la charge, on tire la charge, on est ne boy. On a boité pas côté là. Charge on est ne boy na encore katina, na encore na encore quand on est charge va te le guider, na kaka ngote, na kaka ngote, ngote dans la charge bele boy. Na sportif va te bele boy na kaka ngote. Boy, na kaka ngote, puis na kaka ngote. Il na boy na kaka. Bonne si vous avez une santé. Ah, pas les gars, ça va malade. Parce que l'hôpital. Anzo zwa kisi me. Nzoto ezaka ka kubongate. Atinenga not lobby na bana ke na ya wadada unga na yetu. Amela ipe bakisi. Omwe so ameli bakisi wana moyena na musezati. Akulala boyo kalala ine kala kula mkana. Ozano pela msate zele kaso wala mugibo sololi. Ça va. Boy na ndao mama za bien. Ah, ngai kuna banzala moye zate. Oyebi ke na sala ngate. Sene. Mzee. Eh. Ndenge vina. Bien. Yambe mama. Bonjour. Boni vino. Ça va? Ça va. Bufanda ko. D'accord. Ah. Boni boy boni. Les Kamazaliens. Tale fana no. Les Kamazaliens. Na ibite. Bufanda ko. Po ibina ngaki na yate na ibite so ba biso na kambo de kakya. Boni yo ko landa ba makambo wana. Bon to sala boni. Est-ce que Nalobi biso penza? Abengi biso to sala. Nalobi kutu so ozolamba. Okamati mabanga otima tuke tutana wonzumbe kweme okubongisaka. Ah. Mama biso to sala. Je bangisa. Bato pasu abobi nzambe ngali loba wana te. Mwana nzambe soki yozoloba ka o ngai kutu nazana amuta pasi. Satan a fait démon wana vraiment ya pasi ya roya. Mais tant que yozo ngaza na bien te zate. Oza no bien. Boni bino anda. No bien. So pe ya lali. Lali. Nzoto. Nani ku? Ok. Excuse-moi. Ouais. Ah, 46. Monsieur Kouidi a bien signé c'est très urgent, il y a un accord. Monsieur Kouidi a bien signé? Oui. C'est bien pour Mais il y a des malades, il y a la lipée. Parce qu'à insister dans l'être qu'il y a comment, il y a beaucoup d'ailleurs. So wokoze la ovandi to ba ko ovandi ba ozo. Okilo. Yena. Vanda ko. Ale yozo na manzana. Mala kama bino bana lopango bino za filmer penza. Boza la kibozo saba bilan bozo tindela biso. Nando mona lopango na ndenge zalite. Seza mukebo. Akata lopango na ndila. Bon siko. Na yebi yango. E bongo mo liboso wana. Atako ta pompe. Ma papier salama ndama yango zo bikira kamwa. Kasi te bozo lia bino mo biso to zo zwate. Okilo. Weka. Aya na yemakala. Mama me. Ndeni. Jono le mizo to. Sameki. Kaba pasi. Moi bien. Papa.
Mama bolingo yebi. Sabi na wa ete na razo la sama mukanda batindeli na kwedit. Nani kona entre. Bonjour. 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 Te maman. Yo sabi. Papa mta benga ngai. Et atindeli nga mukanda na poko abina ngana yawe eza urgent. Problème ni yango. Ndalinga na ngwa ya te mama yo moko yebi. Oko ya ba komo lando makambo. Bo mama ngana yawe na esengo na ngana yo osani ni. Na ika ko papa mta benga inga. Problème ni yango. Pourquoi benga kiyo? Pardon. Pardon. Bonjour, bonjour, bonjour. 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 Comment ça, comment nakomi kala. Amagiote, amoneka koko. Navondaki na ngaka, navondaki na koko. Maman, kaka ndingo changement eza na ote. Changement wende, bomola kende hôpital, changement wende. Parce que ça donc faut dire ma situation n'est pas parce que bon ndenge batos bavandeli awa boyeba à cet instant que c'est moi qui suis maintenant le chef de la famille. Donc toza suna mingi ya koloba te parce que ne voulons pas que na sima mikolo bato bayaka na ngai famille yeyo ngai nani te mindondo non tolingi so ndenge wana te. Donc nga mona chef de la famille sikoyo naina zwa sikoyo responsabilité na ngai na okabula bato bakoyede ngai oyo ede nga boye mwa moke moke. Souci mosusu epana ezalaka te au fait kaka yango wana tiens mon petit frère mais souci ya papa santé na ye eza ya yo mais souci ya papa au fait papa na biso aza malade. Comme déjà 18h pour naïr. Nous autres là, il est encore 9h moins. Bon. Donc c'est le moment, il faut maintenant tout pour que la responsabilité n'a biso. On m'appelle ça un fond là, un coffre, il y a un bureau à papa, c'est ça un coffre, trousseau. Fond là, il y a un fond les belé. Yakana mona simba on c'est le moment parce que na boy que so papa le to les cambo ba famille ba wela non on va faire aussi le premier jour tout qui on a Koko papa que yo yeba ki azata tata na yo faut yeba ki yepe atana tata na ye pesa lini ngai tata na zalia wa mais c'est quoi lini boya boti yo moto boti et cellulaire na yo c'est le cas déjà ici il y a yo kuto makamo ko le blanc. Merci Koko boya coffre pour ça. Il y a Mercedes faisant. Ah, ça va. Parce que mais tout ça parce que na eu ba koidenga n'éviter na fana no réunion na quelques membres de la famille ba idenga ndenge to dans la famille parce que na limite ba problème ko ya na sima mikolo. Faut notre responsabilité na nga c'est le moment na chef de la famille. Je crois que on la papa nazo simba ngozo sala ngama vraiment comme on papa tikili na charge nene ya famille na kukuka ngote na tila lo baki na kukuka ngote pa na kukuka ngote na kaibe kukuka ngote papa tikili na charge nene na simba leki minene boye na kwedenga vraiment na simba famille papa bonjour papa Ça va très bien? Ah papa bonjour félicitations oh Dieu merci Dieu merci papa comment ça va? Alors, ça va très bien? Un peu. Commencez par me remettre mes clés. Parce que quand on est pressé dans la vie, on finit toujours par échouer quelque part. Hein? C'est-à-dire que notre prière a été exaucée, c'est ça? Vous allez vous étonner, vous vous trouvez en bonne santé? Une surprise.
Agréable ou désagréable? Agréable. Ah oui, mais désagréable pour vous. Ah oui. Et dans un comprendre, je n'ai jamais été malade. Ah bon? Ah oui. Je n'ai jamais été malade. Vous avez une maladie, hein? Dans un caractère. La jeunesse d'un gars, la salle scoutisme, la salle Pax Xavérien, et puis la salle théâtre. J'étais un comédien. Et je savais remplir mes rôles. Je savais rendre aussi les rôles. Et c'est ce que je vous ai fait ici. Ah bon? Oui, la salle du théâtre. Mais vous en habitez? Justement, vous saurez tout de suite là. Théâtre. Ah oui. Oui, parce que... Mais tu as un film de théâtre dans ça, tu as la TV au varieux, Moro. On est ici, non, papa, n'a état critique, même si on a. Mais dramatique, sur le pied, c'est bien réussi. Les acteurs participent, et plutôt les spectateurs participent. C'est ce que vous avez fait. Vous avez un banni de Macam. Bon, on dirait. L'émission a bloqué dans l'ambakia. Pièce sur les ailes. Il faut que tu aies un banni qui sur les ailes. Kana zaki na regret kutu makasi na papa kutika biso boite ifo tout ça là soma wa Bolingo. Funga bilo wana Miranda. Oyo lambaki mukwana lia. Tanzo kile muziki. Kozali kukumate talande. Mibito kena muziki. Bon, on a été kumkena sana. Ya kabungwa. Hein? Bon, bilo banda sur une colline, une colonne musique, il est le bon moyen, c'est la caméra. Mais c'est la congélateur de ça. Congélateur de ça, blo. Bon, moi, il couleur nango. On a la voyée bandéni. Est-ce que nanda ko ngamo mtu na lamba? Ngamo mtu na lamba nanda ko. Blo yo lamba ki oye bien. Blo lamba ki on po na lia. Preuve nini yango oyo ezala ngamo na lamba ki ko. Massassi, moi, il vient au moins, n'est-ce pas, Massassi? papa ngana na lamba ka papa papa ozali mwana na biso kana azali mokolo biloko oyo ezali batiaki poison na kati ezomonana na miso soko likama ezali elobaka papa ke likama ezalaki bona boye na miso ya bato nyonso nayebisi bino te moto alambaki biloko wana bolingo na complicité ya nalobi ya papa ndoki te oya osali pakoma mbaboyi tout ça parce que alingi koprécipité mpona kozwa grave nasalaki testament na mpona pe avine comme boza pressé ya kozwa yango pas de problème yo kaka navopesa testament na nga na koloba mpona komomona ye azotala aosala kwa kodongola nini aosala koyanga na yango biloko oyo moko ye akendaka muziki nga nangi na kata chambre naoki ver epasuki na bimi me namoni moninga ndenge aza kozongisa ngai bareponse wana namonaka yango ndenge ntango ye abimi aye ati biloko alobi otala biloko soki alamuki opesa ye avant wana mokolo mosusu nga mpe nautina kaka nabimaki nauti losambo na ye naye kokuta bango mibale bavandaki ye masasi na ye bavandaki naleki na ngai mpe e nayebaki deja mabe
motema mabe oyo ya moninga na nga ayai kokuta nga na ndako nakoyai kotika yango te nga na bandi na kodi na pasi kodi azosisa classe tovandi na ye kodi azoteka batike na pont Kasavubu navandi na kodi ti lelo kodi akomi na mbongo akomi kobala basi ebele nakokolinga te kodi akufa mpo nayebi bolingo nayebi pasi ya bolingo yango wana sariko biloko oyo atiaki na longolaki yango ngai nazwaki biloko mosusu nalambaki mbangu natika na basani mpo basani oyo tozalaka nango baje nakamati kaka natina sani mosusu ye pa ye atuni nga aliaki nga alobi aliaki non soki kodi aliaka biloko oyo tosonga kuluzi me papa akufi déjà ozoflate biloko to ozoflate libala kolobaka yango wana fulufulu yango wana na biloko babonya moke moko to ma papa l'hôpital oyo eza baséquence okotémoigne yango awa oza grand frère ma kotémoigne on eza buzoba biloko opesa biso biloko otiela ye poison mpenza papa na biso onosa eloko ndenge mama oti kokufa siko papa kufa totikala bana etike vraiment yaya donc lelo bomi papa loboboma kokodi okoboma mpe ngai moto ya mabe ya ndenge nini oza na papa condamné ye moko biso toyebi te elombe papa oza na besoin ya testament wana ye moto aza président donc ozwa otanga te non c'est toi qui va aller testament ngai kwedi na légué héritage na nga nyonso na mwasi na ngai monzele na mwana na ye mindondo bazali ba unique héritier papa fait à Kinshasa papa biso biso oza bana na yo papa ye mindondo aza mwana famille te akota ndenge nini aza mwana famille te si olingi opesa testament na famille na yo il faut convoquer toute l'Afrique baya ovanda monsieur Sonzo je n'ai pas encore terminé moi j'ai besoin de témoins na héritage na nazosala j'ai besoin de témoins si vous me servez de témoins ça me fera plaisir comme ça il n'y aura pas de discussion maman oyo oza kotia témoin meka bilo wana olambaki te et au moins situation lokeli biso soki ezalaki moto alambaki ngo soki bien lia parce que ezali na projeter bibi te nakolia te mpo nga moko moto alambaka te na ndako voilà parce que oyebi tikomi na baintention ke ntango bafandaki bamoni bobona boza na preuve te me olingi kokanisela bato makanisi misolo omoniki eza makanisi omeki kolia te nga napesi mama oyo biloko wana parce que azalaki sincère ntango ayaki nabalaki ye azalaki na zemi ya mwana mwasi oyo mindondo e ayebisaki ngai clairement que papa kwedi zemi oyo na ye nango ya mobali moko boye besoin de savoir nayebisi ngai que ya ngai te alors ntango namoniki aza sincère mais comme naki na besoin mwana nayeki te avanda ndako na ngai mwana akende ntango abotami akende kovanda epai yo olingi avanda mais avanda na ndako te c'est ainsi que fille avandaki ya te donc sincérité na ye na bolingo na ye envers ngai yango wana ayaki na libala mpona baintérêt te ayebisi bino yango awa yango wana moni napesi bango biloko na ngai oyo naya nango papa ye moko na mama boye obiso osali nini moto asali mabe eza yaya puis osigné testament boye ondire ozali na baétat nyonso te papa de toute façon je n'ai pas encore terminé mama oyo so ozalaki mama moko ya bolingo makasi biloko okosanga boye te même mwana wana si c'était mon propre sang basalinga boye te monsieur Sonzo qu'est-ce que moi j'ai avoué dans cette histoire mais je vous demande soki osala na ye kokosala ndenge wana mutu nanga kona ekoti ndenge nini mademoiselle monsieur Sonzo moni mwana tala bien omoni papa na yo
Papa, comment est-ce que Je crois que je ne dirais pas le contraire. Tala est bien, Yomoko Bitala, Talabana, s'il n'y a pas de trait. Bonico, yo linga koyo que ça bat sur la mise sur bateau. On a la preuve. La sama preuve de la moi na zamwa na ye. Bon so lingi sur mutu faut le bagage n'importe quoi la mise sur bateau. Je suis très méticuleux. Preuve yango. Soki okotanga otangi, soki okobomba mpe obombi. Okomona baelema nyonso ezali awa ndenge nini. Alaki na posa okaba bahéritage na yo so okabitikelaka makele. Mono makasi mpe ezalaka nango na ntina te. Kamata nde otanga soki otanga. Mona na yo kamata. Marie. Voilà. Nga na benaki bolingo awa ngai abengi yo Marie. C'est pour dire que bobanda kala. Abengi yo na intimité abino mibale. Quand c'était dans la distrait, mon cher Doudou, dans la distrait, ah, tiens, mais vous avez témoin dans la défaut, tant héritage pour penser la bouille que vous roulez la gaïpe. Regarde, il y a une Nazali. Moi, c'est un gars qui est toujours là. Avant Koufa, c'est la vérité. Le gars bon moninga yi awa. Mais la boîte à l'angaïté. Ah oui. Moi c'est n'a pas. Ma commune est zéro. Ah. La moninga la boîte à l'angaïté. Préviens goyo. On a sur le ban. Mon cher Doudou Toko nous voilà bon moana. Tu sais la 5e seconde primaire tu aussi si aucun na nini na kosala diplomatie na côté na ba faire. Oui bien so vous avez le thème mériteur so bien na côté. Mon cher Doudou, n'est-ce pas ça? Parce que bana wana moi c'est na wa fa ko fa yebisa ngai mukolo la bana. Bana misanto Masasi Elombe na Kokodio. Bana yo. Ya nani? Ya Doudou. Ah, bana wapi? Doudou. Ah, tala. Bana wapi? Koma ya. Bana wapi ko? Ona nda kuna bosi bana basi bana basi. Ko bosi bana meli pa msusu. E kwa ngati. Doudou. Oh, si ça va. Tokosilisa te bo. So repete mbizali, tala mwana suka wana Kokodio. Tala est bien, au mitala yo moko. So différence ezali. Ça vous fait mal. Tala pego kuna za kulela wana. Mboka nyonso tokeyi Dudu makilano etikali elongi etikali. Na bamboka ya ba Ethiopie etikali. Mboka nini elongi ezangi? Dudu. Na Chine, mais c'est la boîte qui. Dudu. Vous avez vu le cinéma? Vous ne partez pas encore. C'était film où le gars est alors, nous avons dit Awa. Monsieur Sonzo, au commandant de Marie, Zanga, ok. Monsieur Doudou, au commandant de Misado, surtout la base c'est une occasion. C'est une occasion de ma garçon Misato. Voilà l'héritage de la ville. Papa, je ne terminé. Vous êtes bien. Ma chambre de la main, vous vendez à la bouche. Vous avez un autre outil à papa. Tu es bien. Vous allez femme, vous allez sortir. Vous allez la femme.
mosala. Primus, c'est mosala. Primus, akoka. Primus, apikata la poe. Bameli baponata la poe ya Primus. Bendele ya lokumu, langi ya bleu, ya wolo, pe ya motane. Primus, akokae. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bapoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome, il faut gommer, bapoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome, il faut gommer.